merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Voilà, la production, la production, tout le monde a des mails officiels, Empire Base Télévision, BF officiel, les armes, pourquoi pas, Africa Mobima, Paysawana, votre humble serviteur. TK Super Maestro, moi, maman, les choses de tout le moment du monde entier. Dès qu'on est dans toutes circonstances, il faut glorifier l'éternel parce qu'il y a jamais très temps. Puis il y a circonstances, voilà, tous les temps est belé, beaucoup de monde sur la TVT, il y a des gens qui benga TK ou Kenda Wapi. TK des retours avec force, TK n'a pas double par rapport à ma fouba. Donc on a toujours n'a et pelele, voilà. Quand on a dit que ça petite té, tout le monde a makambo sur internet, tout le monde a makambo tout écho. Passer sur la toile, tout le monde qui m'attend à Mimi Chikeva, les gars qui merci beaucoup na Fally Ipupa Aigle Oyo. Alors les qui m'attend à Kinshasa, même qui on a Mboka ya Poto, Sika, Bakunda qui Mimi Chikeva et puis tout le monde qui présence il y a Kofi Olomide, il y a des gens dans le biquet. Fally Ipupa Betty Kofi Olomide 12, mais tout le monde peut voir sur circuler dans la toile qui Kofi Olomide a signé et Fally Ipupa pardon, tout le monde et le Gaulois Oyo. Alors biquet René Lokwa. Aïe, que foule les sous Fally Ipupa Nanzembo Oya DC7 ma mouvement eza ebeli na la toile donc tu as bien été solana invité dans la comme la main d'or Oya moko ya ba porte-parole communicateur ya Fally Ipupa Aigle ceux qui caméraman nangai et ensemble nangai afona plateau besoin te ko solana invité dans la comme ya la main d'or. Bonjour la main d'or. Ouais, bonjour Nayo et bonjour na bandeko toi surtout chaîne Dark Production. Dark Production. Dès qu'il a passé, chef tout, caméraman, monteur. Christian Lumia, Credo Créa. Chef Tebilang Maloba. Oui, on y a passé, monteur. Trop peu, la bosse interrompue ça. Nous avons passé biso paiement parce que Belé va couper, va tirer biso. Amen. Biso je suis moi, tous en a soufflé. On a fait vous remercier. Puis merci na numéro 1 le guide, plus que Michael Jackson, notre papouche. Fally Ipupa Dicap la merveille. Motema ya mami nana kacha bafana est victime mbambo la suedi badiata sous les kauka et sengande balondo et Coco de la Sopera est victime mbappé bon tout bambo théâtre d'avec que surtout ba warrior baza Mondi Mobimba. Mais vous pensez nous comment on connaît Patrick Kiung. Moi connais Patrick Kiung on appelle c'est MoTP d'après le véritable le code unique et le sel mon papa chéri Yaouli Mouchedi code Yamboka voilà merci beaucoup Yaouli Mouchedi code Yamboka bijou vang on appelle c'est bambo voilà merci beaucoup la main d'or on attend Yaboka mabanga merci beaucoup Christian Lumia derrière la caméra oyo biso vraiment na mbenzo lo bien habillé tonton merci biga biso to rappelle na papouche fola ta bien aux la sola bien et ça atterri va invitation na émission mo boyo mon koko tozo kota caméraman na kimi moi de Christian Lubayo ya mbanga vraiment voilà merci beaucoup parlons d'abord de déroulement matanga ya Mimi Chikeva ndenge les gars qui et puis enterrement présence ya Kofi Olomide na matanga d'après yo etaki communicateur etaki molobelia Fally Ipupa sali ko ndenge mais na sepela suko so boya na sepela suko so boya minga botanga komba Chirac parce que moni Chirac Chirac nana ni bayo sa ba matala na matanga moni Chikeva ma présent le so ba nani Chirac besoin opposer ma question à répondre aussi baso ta la bisoti zala bina l'aise moi je n'ai pas la bible mais on fait ça bible ça zali on fait bien oh la mène tout est bien ouais tout est bien dès que matanga ya ma présenter kay pepele kay kitoko et to pe sera félicitations à Fally Ipupa et victime Mobimba na babiso pe félicitations na famille à tata et maman au ba to organiser ma tout pepele parce que belé ba qui peut-être pour ba chola ba nini ne ozala za menzambe abeti ba on film jamba laxi ba on que yaza maître et les loso orchestre ezana Congo et comment la maman président ils a Pochikeva va n'écologisme très bien Pochikeva azaki maman président il y a des fanatiques tout il Fally Ipupa ba warrior mais à contribuer à ma carrière moko ya ba mission nyonso Kinshasa oya rocha tembe a sauter bible mais il va falloir bandi na Kofi Olomide ya on azolo bana yo kasite na loba contribuer na orchestre nyonso tika komba tika Chirac afanda pimba parce que héros pédale na kanda osanganate parce que na besoin matanga ya ma présenter les cas pour tout est-ce que tout la émission tout est-ce que le mambo est très important donc tout bien Chirac ndeko Kofi Olomide na lobi na ngala besoin tanga ba komba ba Chirac na plateau té ah d'accord parlons d'abord
zona nanga de matanga le bien lelo moni ezana ba devoir o lelo na yeli bango lelo bate belé baloba ki baliki fali na sexe baliki fali na relation bango nde baza ba pro au moni ki professionnel nde yango fala za le côté azande professionnel dege au moins benaki mutu na ye akufi mais apesi honneur na valeur okuna mala poto OK qu'est-ce ba misa kongo ba me bali ata moko ya bureau basa pepe ebembekena sa document sans doc ba misa kongo bali ata moko ya bureau cela veut dire que makambo to yoka na selo ba soupçon ki fali pour ba Chikeva c'est que c'est mamba solo nabi banda fala bana carrière netsi lo latiko lia mutute nga una senga na papu jali aninga olobi nga muna senga fali so moni muto o moni benake olingo banda ko lia batu fali pupa so moni ko olingo banda ko lia batu na musique nao lia nunga ipupa la medo ouais parce que banda fala banda carrière na lia mutute to ya te obeta masolo ba san ya banzete to ya kuluba mambo eza na ndenge ya logique bat ba otala biso to yebi ba mission ba liaka bat na Congo to yebi bango to yebi ba mission ba sala ba orchestre ba mission ba ngona ba danser ba sala ba accident mission ba kufa mission ba bukana mission ba mikile tanga to yebi bango mais au monde na te na kata est victime ke mutu ngana kufite ngana vana na Chikeva mimi wana watiki biso mulimu ne ezopema na kimia de mutako yeba mimi Chikeva koleka ngazati na saina mimi Chikeva 13 ans on parle de 13 ans il y a 13 ans na yebi koleka batutu même ata omoni omona droguer mo man kameli ne droga ina te fazo lobaki non Chikeva sala ki beauté Chikeva za mutu parce que mutape biso pe mezanzambe voilà mutazo pesa biso vie otozana ngweza nkolo Yo ni muto mutabeli malaria kufi. Pourquoi pas Congola ko ni mate e muta robela malaria ba meme hôpital a kufi. Mais muto azali na coma biki. Parce que muto mon lelo même atanganga absu ba na barate bolongo la Bible pourquoi bolongo la nzambe pourquoi na mitema ya bato. Pourquoi bozoye bateke muta permettre à lui nzambe. Quel que soit ta mutaki na ndako nganga. Lo banzama permettre ya mimi moli monezo pe manakimia azane sengo place aza pe azana lola parce que asala trop ida trop na vie. Voilà, merci beaucoup la main d'or melamai poto chlore na biso na sujet matanga ya Mimi Chikeva okolo bani pona fali popa aigle oya organiser vraiment matanga to yebe ki Mimi Chikeva à l'époque azarana Koffi Olomide mutu Mimi saki Mimi Chikeva qu'on se le dise Mimi sa ezaki Chirac te. Non problème, pas de problème. Chirac d'Abimisaki était. Michigan va déjà, ça déjà madame, monsieur va boire à Raya, ça la larna, et à Kabila, ça sont la maman, tout. Pour te clore, si j'ai eu Mimi Chikeva, Gogolo Bani pour n'a pas poussé. Ngana le baran Nzambe a batilaye, Nzamba pambolaye, Nzamba fongolé sous la porte minene, Nzamba salaye grâce et Yamakambazo résonna ça là, fondation naïe, famille à tata et maman naïe, famille Libota est victime. Oyaye pe bisoba toza auto défendaraye nzambe toujours garder et azana ba mission bo ebele trop et personne babana naye makambazo sala a considérer ka ko sala yango makama minene e bakisa malisusu parce que moni azana bolingo wana ya ko aider batu trop parce que lelo moni fala aider batu trop ami batu ba poto batu ba kombenga asali bo batu ba kombenga yango pona nga una osenga la fali popa ami matamu tu supotote bana yo pa masu te to vanda to vanda pena to la to vanda tota ba o baza vrai o balinga fali vrai d'accord o mona ebele muko fali pupa o sala binala ya biga parcelle yo na omema nga mutu potote o mona ba tebele o balobela fali ba jo chroniqueuse na banani o ba lobela bango ki ba lo fali ki lelo ba lobela sou fali te ba ozonga la ba orchestre na bango parce que ba ça ba frité to linga fali pour na vrai to soutenir ça. Voilà, to linga fali pour na vola mo to soutenir et que ça vraiment bien. Parlons maintenant na sujet na biso to vendre sur pena awa di solo ya voice oyo izo circuler na la toile ya Koffi Olomide oyo sengi fali pour pas pardon est-ce que bino ba wario ko se le dise bo limbisa Koffi Olomide parce que awa tozo tanga na mukanda na aigle ipupa 18 tina 22 soki mutu azali jaloux na yo tika ye bongo azala jaloux na opona libela soki asengi pardon pesa ye condition
akabwana na sindi ezanga tone za Bible oh eza Bible mutelobi yango de ndeto za boye ba bukutu abodio te audio pardon te ato bengi fali lelo fala za guide batutu ba yebi na kilelo ben fali numéro 1 tout comme ça na ndeto za bo numéro 1 le guide de tous les musiciens congolais c'est Fally le guide de tous les musiciens congolais Falla lié sa musique mais musique ils ont lié ça ne Fally ils ont lié ça ba marque monique ils ont lié ça ba yatina ipupa ils ont lié ça ba famille maman nana ketchup les potos limbisa ye poto limbise pe après ko limbisa ils n'ont pas de problème tokoi ko limbiso mais ce qu'on fait to limbiso orchestre pesonga parce que na minute yo ils ont quartier matadi parce qu'il fallait eux ont un quartier latin quartier matadi sur base de quoi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a le rôle là moi na bungi tata la maman azor fait des pères des mères parce que moi na komi na balabala si on a minute au quartier matadi comme na balabala de bazo e baté vimité lingano parce que pour asenga pardon ninge e obi Chirac asengi pardon Chirac to boy pardon a été mais aya sikoyo to pese condition to na condition to pese za ke boya sindi oh comment yo kabona mutu na bolingo na te kala bima mabolite abi Chirac aboya sindi aboya sindi azongi sindi ndenge ayembaka normal ndenge ayembaka quartier la te zongi ndenge za quartier la te mais tout solo no pembe la médor eza bolingo ya bato déjà peu importe biso peto lobi ke poto limbisa yi mutu nyonso azana kati ya victime azonga musicien azonga chanteur azonga danseuse tozonga sa quartier latin parce que toza falaza le seul moteur au sous quartier latin to molongo pesa après son sous valeur Fally ils ont les seul mais ils ont la valeur tenez ça ils ont valeur te mais bakali soka yoki yobi ka tomogelo mabe ozo tengilanga sko mutu mobe par choc déjà kuna na poto et sambo ya osanga na te yo bien on te que compagnie si les autres déclarer ben po ya ba tutu ba oteka ba par choc yo comprendre on te mais compagnie si le tenanga message awa n'a passé les bons messages bon ça me que compagnie Silou ils ont déclaré ben pour toutes les personnes bozo qui côté kaba par choc koko ça bakali ate bakali ndazana par choc et sila ana mon frère kuna kutu robot batuku ba mu na mabe bakona de par choc et sila na mon frère kuna robot mais par choc côté ka par choc eliki makasi ba lié par choc na mon frère awa et commissaire global ba kepoto akomo finga Fally batu nyonso bona ba finga Fally ba bato ba par choc ba lié par choc et sili bango yo sangana te voilà merci beaucoup donc na voice oyo Koffi Olomide sali bino boza sensibilité toza na besoin ba pardon wana te OK omoni même Bible o ngana simbi oyo olobi ke po versali voice alobi o ba koki koloba biso pete to songi na yi deuxième conseil to pesa azwa Bible a tchango pina boinase di boso bazo filmer alobi devant Bible que fallait le kinga na succès fallait ça actuellement fallait ça numéro 1 aza guide mambo fallait ça na ngana sali ngote deke batu nyonso na sangisa ki ba finga Fally limisanga na sangisa ki na zwaki faire na zwaki innocent na zwaki déplique na zwaki miel de son na zwaki Fabregas ndé la commissaire ba petit nga poto créer poto finga rayo limisa biso alors bango devant Bible to limisier deuxième chose azongi sindi akoma chanter ndinga yemba normal ils ont normal voilà merci beaucoup là ça n'engage que la médor oyo lo bamakamna tout le monde qui gouverne le gouloir on va saluer émission à répondre na question batunaki par rapport ya ndenge Fally pour pardon René René asali featuring na Fally isa ki po acha Fally mo pepe donc a propulser encore Fally te bango za ba faute bango te bango za isa ba faute ba diamba na leader o mela diamba na yazo mela diamba na ba journaliste ne ba mela diamba na ba de orchestre ba diamba leader diamba porte-parole diamba milinga za kata milinga mutu jamais ko ya na TV lo ba normal azana te OK est-ce que maintenant sensé au monde na mutu mo bila kibeka mutu mo bila sopice tala no yeninga zala zo be mission tu o ya le karaya ko finga Fally lelo mumuni akomi mukelo ba ko munene za ba sopice na ba kibeka o sala bango est-ce que ndet dans voie normale net to vandi pina boy
conquérant ya faire eza mama guerre déjà falité na ebisa ki bango conquérant ya faire eza mama guerre déjà falité mama guerre mais mama guerre eza bien yo mutapeso pema o biso to vandi boy neto ça l'émission eza na yo mona Jésus yo mona grand prêtre so comment oza photo ya mutasala film pe sango biso bisa Jésus ozo mona place ba kila biso niveau ki loko ba pasteur na ba prophète bazo ki na niveau ki loko na ba comme ba professionnalité yo ozo mona pe faire le couter dans makasi yebisanga lo kutani ni banda fala banda carrière o ya loba asalate ki alobi likambo akukisa ngote double Adidas et double Stade des Martyrs. Oh, est-ce que biso to la faute à double ennemi biso to check baram na biso ministre azane Gaulois azaka camarade d'affaires balia ne fufuna pona limondo na bova allez yeba côté mutune faire est-ce que ministre à côté li faire biso to lobby mais so ezali kaka ote bata fali chef mon compte wala muta est-ce que ministre à côté li faire yona apesi bango nini basali lo na bango nini eloko nini festival mitakala basali wana nezo festival ana eloko sali batu somo kuna ba publiera batu be keba kotina ba vidéo te pokuna festival ezalika vidéo mo yera batu ba embati na festival nzambe eloko na lobala iza faire ay baraki aza musicien OK aza la banzembo na ye aza na album na ye mais à ça la effort ya kokoma professionnel voilà à ça la effort à côté non chic ba ibse ningi baloba français ay baloba français ay baloba anglais vous comprenez très bien à ça la effort ya kozwa ba mikala na ye wana tu ya obenda ba matu ya bisaka bango clair ngani naza boy naza conquérant ya falité conquérant na ngeza mama guerre na innocent balu naninga mabete parce qu'avant on comparer mutu azala conquérant na yo fallait osala makam plus que ye ou bien makam ya sali soki ya sali 10 yo sala 8 ya on de benga conquérant faire une carrière ne azana disque platine te bana musique ti carrière ni kufi boy ana disque platine te faire une carrière ne azana album ne moko kaka nani tika zo disque d'or te fallait azana disque d'or. C'est tout bien. Tout cela. Faire une carrière, na beta sala 40 000 places. Azo beta yo arena. 40 000 na beta ngote. Azo beta. Ozona na carrière ya faire. Neto sans la raboye. To teng na 2024, aza invité na combien de ba Rémi ou ya ba trophée, ya ba grand star ou ba beng ça. Place moni bena ba grand star. Est-ce moni faire aza. Ya ba fali ba beng ça répéter rare no sa matalana. Omoni eloko ezoboma congolais parce que biso moto mi ebati omoni ba place à bongo soko yebani te ba bengi sote so oza na succès te okoma place wana te to so na normal na tibi na bible soki oza na succès te oyebani te okokoma place wana te. Très bien. Yo place gouverneur de la ville avandi yo yebani no to fonana place notre président de la république azali oyebani te okoma pemela la président. N'a pas d'exemple. Est-ce que va joueur à Renaissance, président de Bisso Sola me rappelle vidéo. Est-ce que va joueur à Vita, président Facha Sola me rappelle vidéo. Mais président de Bisso Facha Sola va président va joueur na Bisso na on va gagner à ministre ministre football à en pleine vidéo à Sola va jouer. Et il y a l'exemple va jouer va Sola président de la République. Un peu de différence papa. Bango baza wana basala effort omoni ba biso bonde tuzala boya so to milongoli na biso nyos to défendre afali pourquoi te défendre afali pourquoi parce que fala za na succès fala za danger déjà biso to ya ko baxer la fali succès te mais so za na succès te est-ce que défendre c'est là mais to défendre pas za na succès parce que va te belé bazo finga ne fali to ya ko défendre fali parce que batu ba eza ba vie ba petit ba massa ba tutu ba finga rafali neto wa défendre fala za de na succès azade baoba azade icône aza roi ya musique fala zo sala makambo oyo lelo même ata congolais pena olati net longola pena li net banda bena 2024 sala tourner fala sali ba concert fala beti ba trophée oyo yazui o comprendre que azali kolo ba déféré René
René tango abeti DC7 abeta na ba concert ya ba plein air. OK. Ozona ya ba plein air que ayene sima na ye ba yokana mutabar cham masanga yi 3000 comme sont 4. René zaki loko. Mais lelo René zaki loko. Mais René zaki loko René abeta ba concert mobo ya kei amsu et à Solina Saluana à l'ouest sima na ye. Mais à DC7 ça bimisa gango. Bien ezaki na 3000 ya comme 4000 azobeta mongo azozwa bongo. René tikala obeta concert mo tata concert au $300 na showbiz $200. Na fini na carrière tiko betati. Tanga komi tant fala commissaire professionnel. Ah donc fallait me commissaire professionnel. Mais fallait me commissaire professionnel, commissaire professionnel. Concert au René beti wana nini na faire obeta ngote. Concert à $300. Na faire concert bien à $300. Te abetati. Oyo mona raté tout la concert en ngote. Orotsano na munoko $300 mosali asali plus de 500 invitations fanika na bovana. Bida benga après moko ya yoz invitation. Yoz invitation. So René beti 5 invitations kuna même atana biso boye. Bi na bili mo avoko ta billet. Fali muta commissaire professionnel. OK. Lilo ça na succès. Après c'est René makamuya lobby. René yo baxela fallait l'ordre. OK. Falinda yo baxela René makam. Parce que la musique folklore, bana musique folklore tu te ba ngolelo na limité que on mona leader mo boye abeta bezu showbiz wana. Na yelelo. Pe asali plein. To remercie lelo fali mutasali René. Par là lelo fali ayate ko chabo été. OK. Lelo to remercier fali par là ko lobani pona gouvernement na papa to ya lobi pona te aza petit mo bomoni eza ngo badiamba. Mo beza petit na gouveti. Bonga na masanite. OK. Abani TV lelo ka internet yango bayo sama na bango eza ngo badiamba milinge beso mutameli diamba zangi lelo ko sala tout ça aoya ne ko loba mambo eza normal. Lelo ayebagi ye moko ayebi na mutema neke mutasali René komi professionnel. Eza fali. Est-ce que ya ko ya te ay sara faire te lo ngwana na niveau ki loko comment no pro ne biso to défendre yo ndenge biso to lobaka koma pro bino boya kaka ko loba mambo eza un contraire. Lelo fali René sala fali a sala fali nani tout le monde a fali à sala pe featuring na Gezma wete na ba artiste belé mais tout le monde a concert ya bango ba kindaraté tout le monde a jamais fali na concert ya Gezma wete mais to landi concert ya René fali go uta nemi ki aille directement à quel concert il y a des gens dans le but qu'ils ont matalana est-ce que fali aza mutasala matalana izara nani Shiraki mute Shiraki ayaki matanga na nani na ma joli ay baliya ba pe mbote mobutu pe to la linette mais ya matalana te za na mon concert moni fali pa auto père de moto azaki importé panayi et Mimi Chikeva azaki a contribuer bela sale ubile est victime de que tanga kundami fala pe maki akutela bana Mimi akutana na famille ya sololi azape mutu akolinga lunga mo ba stress wana lunga mo manini wana bia abeta mo tout abe René zo yimba fandi ayo kamo ndule papa ko père de mutu mo exemple vous savez 30 ans 20 ans et ça passe mutu kubo masa kutu vous savez quand même sur 6 mois ya pamba bovana bolia bomela mais soit kufi obi niveau passe aux anango voilà et dans matana te kenang après ça guide aza guide aza numéro 1 aza star non il y a des gens bolobi qui pour exemple featuring on est Simbi yango akenda Gezma wete ba concert na fali pour ba kenda akumatina podem pa bini amata o mama tarako akenda ngo tolongola ba complexe wana eza ba complexe mo papa ba tolongola OK wa tolongola pena yango bilobalo ba ngo baloba te basala effort ya rozwa feri ba vandisa ye ba bisi feri à partir lelo tika diamba OK feri à partir lelo tika ko ya fali feri à partir lelo longo la vie ya kilogo feri à partir lelo sala ba album eleka ba album afali ozok sala ngote pourquoi vous savez concurrence loyauté au lieu de go finga magabadi eboza ko finga eboza ko ngami la cigarette OK ngami la shimbo eza ko finga ngana milaka shimbo na milaka whisky na milaka masanga eza loko bazo rappeler eza lititi en plus eza ya mboka la biso mais ezo melango na ndenge ya mabe OK voilà parlons maintenant il y a Masolo Tali concert il y a Fabricance ndenge les gars qui dans hôtel concert te natala ki on tela ninga bete ponga ilungne six ba TV nga
tantalaki penate na mona kaka na ba TikTok ndenge ba ndenge bazolo ba parce que moni ba blog mususu oza makasi pene osala ngo pour sentiment te ya mona zo bisa batu lelo na olo ba batu pena vérité lelo omoni même nzambe apesi biso vie pe mauto za lango o comprend po pambola na vie ko linga ko envier te ko lula te ko lula na ko envier ndezo komisa ba on ba état o lelo parce que succès a fallu za ti 2056 OK parce que fallu succès za ngo za nzambe ni muto asimi ya linga ko benda baninga na ete mais za nzambe yo be luka fi de prière nana question ba sala ba 2 mois ya jeune ba une semaine ya jeune 2 mois jeune odaye ata 2 mois ba 2 mois zaliko papa ngala beta 30 jours ya jeune isa lumia 2 mois jeune muto sa be 2 mois jeune jamais na bisi yo nga beta 30 jours ya jeune c'est 2 mois jeune ezalaka mais zali si na bisa yo ba ezali ba to concentrer ngo bazali nana question beta ba 1 mois ba 2 mois ya jeune mais azon concentrer vie de prière Sadamson au Sadamson foufoute na po rara tika ya maya tibu meli bolali prière OK et c'est une vie de prière so besoin de vie de prière zo sambela eza pe nima muto aza liboso na yo so besoin nima bolamu mi ba bien ya jo wana zo sala nzamba opesa yo tango yo zo boya nzamba opiote sali moi 2000 au continue 35 personnes 6000 6000 ani et ça 6000 te baba kisaki ba tumususu omona ba mo so moni ba tumususu ba bina bo eza ba robot eza ba duti eza ba dessin animé o ba blog wana ba tminde ba cha mais félicitations pour la courage na ye voilà félicitations pour la courage na ye moi 37 personnes ba koti abeti eza na normal 2020 mais je pense que ba éviter ba misé sur les héros de ba kibi pour ba risoli moi ba ya gitia c'est ya soute te ya kende na misé te azoki ba visiter au moins ko biloko fali tala s'il te plaît OK fallait remonter la mabe au saranate fali poni fallait zo sa boyko ba pesi na yo ba ndeko na yo ba vie na yo ko sala pe boyete ko tala ce niveau zo benga ke ngana zali danger pour toute la émission aboya ka fallait za o ngana su danger ngana za na album ngane na bimisa ngane na sala boy mais tout sur la peine mais Fabregas na fali po ba muta bimisi bana ebele ko lika Fabregas za te bana Fabregas bimisi bana ni bina fika za mwana te mwana ala collègue na yi te yeba ki na Villa Nova na yeba ki bon te ngana yeba bina fila na matete na Villa Nova nani Materazi na Villa bébé Bouchu na Villa Nova azana ni bimbo te otengla kombo baza ba musicien na ba yemba ngani sotengi 5 musiciens ko ya fali pupa tangela ngana nanu na tengelo emani o alembi do emani nanu aleki no li patron na ba li patron na bango na ba sala minene mani abeti boloke tango fort chef à télé na non tangelo ba kombo baleki no patron na bango ba beti ba grand salle ba yebanité papa so ti atelier a ti na bina file mais kasi ba misa Fabregas ba senga ba kana Kinshasa te do sur la peine tangela ngasko kasi yebisanga auto beta sali wana ya 35 ya 2000 personnes à cause de 35 personnes tangela nga ba fanatique nini ba senga ya ta mission ni mo sa avocat bon tout baby qui a zoki visiter. Voilà, merci beaucoup à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Merci beaucoup, tonton, les grands caméramans, Lumia, Christian Lumia derrière la caméra. Tout qui est dans ma machine, tous en sport publicitaire, tous en plateau. Pour nous, on pense à Tekenabiso, on a invité dans la Kumbuya. La main d'or, Tcharo Naruto Tcha, maman qui n'a para, Yepsina Banado, Donabala. Merci beaucoup, Lumia. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane,
pour une hygiène intime parfaite. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour dans Plateau Nabiso, la Médor. Mais la maman, il y a arena, il y a fait rigola, Isoya, le bic fait rigola, à Royemba danger, à corriger Fali pour pana, il y a arena, où il y a concert, il y a prévu pour faire rigola, déjà billetterie. C'est bon. Et ça déjà, il y a qu'au fond, on va au son, on va billet, on va la vidéo, il a pris au la vidéo, on est sous salon n'engen. Na fuka mi, hein? Olobi? Na fuka ma. Na fuka ma. Nzambe. Kolo papa na fuka mi liboso na o. Na simbi Bible. Tala ndenge mutu azoke komi kufa kuna na poto mutatibi asate. Papa, fallait atini mutu te ako kufa na poto. Fallait atini mutu te po succès ne desila. Ake ko sili sa su succès na Nzambe pardon limbisa biso. Soko moni mutu ake kuna sali buzoba. Akuwe ili susu na mai eza bisote. Papa to sengi pardon. Pardon, limbisa biso, tu as un problème na batute. Totini mutute, ça lui a 40 000 places Nzambe. Pendant qu'on comptait 40 000 places, héros, tu as vu que tu as 2 jours. Attends, je suis ça comme c'est 40 000 places. Moutako komi kufa kaka boye kolo Seigneur Jésus. Yo mo pe snapper matin Nzambe. Nenga zola la nata na butelelo. Benda telito yibse yo ferry. Yo. Olinyi so dina. Yo so mna fali mninga no. Nalobi na yo atika. Ngana sambile panza babeni matoi po atika komi lukaliwa. Non, c'est là s'il vous plaît. Tout ça là mon pardon. Au bêtis mazouya ko dina mai donc ko dina mai wana faire dina mai. Kabasel était hier. Donc Kabasel ne fait. Oh, et moi mate Kabasel dina mai. Ah, Kabasel dina mai. Kabasel adinda déjà na mai, adinda Kabasel dina na mai. Lezo moni Kabasel adinda na mai Kabasel. Mais Kabasel azoyo kate. Ngana tala porte-parole ne mobu ya kibiyana ni Manjoli wa mobali wana chama ndef boy. Abage makam ofala osala faire ko yiko landa ngote. C'est bon. Makam fala osala faire ko landa te to boyite, c'est bon. Siko fala beti 40 000 places. Arena wana. Siko faire ko azolinga ki kobe po abetite azolinga ki kobe. Mais abana na double Adidas. On a fait betite. Mais double Adidas on est à 75. À côté de 4 000 places, 4 000 personnes, 8 000 personnes n'a pas moi ça. Ah, t'as eu mon. Après c'est Adidas on a pas. Aya ko ça biso que Adidas c'est yibi. Obi ke faire na ba so lelo munela bi a signer ba convocation faire ba kangina ma bebele. A signer contrat na Adidas te. Ayo ko ça ba congolais. Adidas et bata kombo ya ferité. So boy to ko tchango siko na téléphone. Bazo reconnaître comme ma ferité. Mundela kuta il est qui? Il est joueur? Journaliste? Mais yango yo te to ko kota wa papa. To sa awa. Ngana zo kotelo wa. To sa ke musika te? Nazo kota wa. To be davela ke Adidas. Est-ce qu'ils ont reconnaître ferré? Ba yebi comme ma ferité. Ba yebi ferité? Mais à cause ça batu ah. Oya lisusu yemoko azwa sali ya Zénith. Comment un artiste comme lui, comme Yene Ngazawana, azwa pena sali moko boye aposta yango na page officielle ya yé, mais a signé contrat na sali wana te et loko mo salamité niveau qui local. Même Yene Ngazawana nde bozo bagi obeta sali wana. Aroye mela badunze moni. Ah. Tout ça comédie go. Et tout so aninga normal. Ba uraga ezali. Ah? Ba uraga ezali. Na solo. Ba mama na chant. Na fuka mi yasuka. Moni na fuka mboli. Ba congolais. Ba miloma na bonne musique. Ba warrior. Ba tout na fuka mi. Na tomboli ba bo likolo. Na pesi faire devoir. Album dina 16 na 2 volumes 1 à 2. Ozoki obeta conseil on a tant fallait que obeta barena wana fallait beti album formi 7 ayembi banzembo tout na barena pe batu ba oyemba devoir ya ka moko faire yemelanga 15 chansons ya album na yo ya dynastie ya volume 1 à 2 oyembi penage 7 chansons na concert wana
obaki si susu batu bayemba peto mona ba image batu bayemba 15 chansons batu bayebi album formé 7 soki batu bayembi yango ngana tiki mamo olinga na TV. Voilà, merci beaucoup. Azan eloko moko te moni fere aye maniga to banda kinga na yo na pasi utabo mwana nzema mta emanguti te ona wera wala te nzema 13 ans ya nzema 13 ans o nzema 13 ans ya nzema muni kuna wengi ma vita imana aye vita imana ga na osuko yoka na nzema ima yozo mona mutu normal ko tape na studio pe na boy ozo na idée nini obibisa ba Congolais osuko langa na champagne opangusanga lisala soso butu mutu ayemaka makamu ezalaka ya babe butu ezaka makamu mabe yango mona butu bayembele molili comment mutu akosko na champagne asko na champagne bimatambola mema ntina bagiteko alandi yoti oza lisala soso na ngai ya butu est-ce que maloba bongo oza lisala soso na ngai ya butu yo ne femme de nuit nanga c'est que c'est la femme de nuit bazé bela ba mari de nuit hein yo asko fani na imba Liora boma trop akwesa mpaka saba ngome na banzoko kasi mokolo mokongo ngalelisa ye bibi yo lelisaka ngai na bolingo bibi yo bibi ye bibi pusana pembe na yo kelengi bibi yo bibi ye kisinjora bomaka veda ina yelengi bibi yo bibi ye Willy Mouchena bomaka meri na yelengi bibi yo on est ekini. Voilà, merci beaucoup la médaille. Passa bambongo mon amour bébé oye bien vilanga santaze o senti pena ke mission album pena o formé set et ala banzembo o senti ke mutu na mutu ozo maloba ete oyemela biso ba terme moko boye lo ya ba milili Marie de l'Oeil bimilanga la butu te fala yemba ngo te lelo Michael Jackson no ba meta Michael Jackson a star na moti na mbana ka ba Michael Jackson OK mais soko oyemba ba fanatique ni banda oyemba tala tous les concerts à Michael artiste ko zalate oyemba ka yo na orchestre na yo na ba maître na yo te artiste tango be fallait zana ba fanatique ndeni ba oyeba ke banzemmo na yo eza populaire OK ba yo ka ba oyembango yango zo mona basana je ma trop fali pour pas okina ba États-Unis okina ba Allemagne okina ba Suisse munele OK o ma mena buba zo suka na piscine mazo yo ka fali. Merci beaucoup la médaille tolanda une émission mo sala 18 ans oloba ke un jour Maniké na R9 ba okabwana. Ouais, là s'il te plaît tout moni sorti médiatique ya Maniké de John Dengazo Seka R9 et puis tout moni sorti médiatique ya R9 na télévision na Kinshasa. Et là le biké Maniké assisté ba j'étais sur na télévision à Singapour pour ayebi o nini na iba sala d'après yo ba makamona tout leur zoom na yesaloneng. Parce que ngana lobanga la za soda ya fali poupa parce que so muta toucher logo nanga satan de toucher logo ngana oya répondre yo OK a peu pona répondre fena kota pena vie privée na on a luka pena na yeba oyo zali voilà parce que tant man gade ya assisté mon car na fali mingi ya on mona isenga ki to kota to zo pe ba vraie formation ya vie na ye très bien ya on mona loba ki na pesa ba ina sa émission na venanga Isaac et MPK il na pesa mbote na bisaka bango na pesi bango inani ba okabola parce que bango basala lien na monde ténèbres OK de bakinaka ipa ya nganga parce que manike ndazana bakina ye na R9 ipa ya nganga ta ba komi ipa nganga pesa bango condition parce que manike bando le tomate souté bando le tomate bando le tomate mais tomate za futiti bando le tomate te si ko ba ke panganga nganga alobi na manike boy ne bazo kende wana asoli na bango manike fo comme ozana toujours na actualité oza toujours na succès o créer ba biloko mo ni R9 amema pas marabu mo boy na bandala na mai na be na nini na makili wana ozona nanga ba ke kuna mani ba vanisi R9 na manike ba pesi bango condition kende bozana manike ozara na succès mais yo mo banu ezara R9 mais chaque semaine bon nous aura défaut
Bon, ça, des fois. Bon, ça, là, des fois. Des consultations chaque semaine. Chaque semaine, on a qui consultation. Dans le monde, déjà. Des banales, les dimanche, vous avez des fois. Ah, d'accord. Bah, ça, là, ça, là, charoula. Des fois, on a mis. Ok. Vous l'avez 3 fois, 4 fois. Si vous avez débordé. On en a débordé. Maniqué, soit fait les cas qui passent à sali 5 ans sans mobile. Si vous retour et ça ne met pas un nganga. Nganga bengi maniqué à sur la retour par rapport à Ibobungsa. Yé maniqué boyaki akei. Ce que ça les locaux moussous au R9 soka bimisi na pesio lelo. Au moins R9. Ana maki mo ba pesai. Maki ana mukole ko panzana. Te perd de maniqué. On a sur nango. Si maniqué 5 R9 pardon. Maniqué si go temps ou déjà nganga R9 maniqué linga ki mana poto. Aya le soki tsa te. OK. Soki maniqué ki mina poto R9 abeli liboma. Bona na mamna sabino. Soki maniqué pour maniqué a conseil hérité si là. Atika na poto libela. Soki maniqué atika na poto libela. R9 mute komi akomi kiol. Parce que y a des simbi maman maniqué. Mais maniqué soit sali erreur. Maki panzani te perd de maniqué. Au cours de bon maniqué par rapport à mais ngai lelo na ngai lelo na loba relation na bango ezaki balingana ki bakinaki pa nganga sala ki ba sacrifice na bango nganga sala ki oya bango pesa ba condition. Voilà. Condition wana nganga lobela bango mbali il fallait bazala kaka loba moko kufa moko tikala aluka mwasi na ye obe moko akufi aluki mobali wa vivre. Mais ndenge bazala il fallait bazala ensemble. Soki ba moni ki bazana besoin okata liona ba kene na église. Pasteur a délivré R9 à Sambelaye à kata liona o bagina ki pa yanganga. Parce que succès a maniqué na mabuwa R9. Pour R9 ana maki wana. Voilà. Merci beaucoup. Toujours que nous sommes vers la fin, Massouna Bisso. Tout sur l'homme qui par rapport à concert le 31 septembre na scène musicale où Sika où héritier Watanabe. Tu veux dans le programme la Bisso, Bisso tu veux dans le programme Bélé. Toyana vous avez concert en Amérique donc vous avez vraiment la tournée et concert le 30 juin pardon le 30 septembre na scène musicale il y a héritier Watanabe c'est le soupçon de Yige héritier Azui 50 visas déjà le lundi si je vais sungi alors comment il y a 70 visas d'après là hôtel réussite il y a héritier Watanabe qui va musicien mususu oba uti obeta na potentiel mais héritier za Fabregas héritier les Fabregas na bon on a succès na combo. Et vous comprenez, héritier dans Fabregas. Fabregas a un peu. Héritier a niaou. Zigotas ko niaou muta abumara beaucoup. Vous comparez héritier dans Fabregas, héritier a artiste, a un album na ya bien. Très bien. Bazo kayango et je peux saper ma camou, azo ki obeta pena saliwana, festation na ye, et taki congolais. Après c'est et le monde a ligné la raie, niveau comment au tambola, sans polémique, à ça la pena carrière n'est pepele, à continuer bongo et à tika pena ma mutaza ni mundi ngazo papa ni fa ou le roi de la forêt ni andi maraya ndi maye, puis à ça na ba vignon so maman ça tout pepele andi bagi oyo azali kolona nga oyo azaboye au sale bien. Dès que ba bi ba tu dia ba sobi ba billet belé. Et beaucoup ne bien conseil à héritier Watanabe et ça plaisir à tout parce que avec ta musique n'est pas polémique sans rancune bateau ne baya kawana ko lobele héritier on héritier ba bangote. OK. Au moins mutu so yene ka te va bani ko finga ni fali héritier biete héritier tina ni mutute pour ngana ebi vi ona makasi ko likana ba petona tu baya ko lobele héritier. Mais c'est petit. Ba petit le ona mike ba lobele héritier. Bala ba rimade Bozane fallait boya na ba argument so momoni ke mutu kinga na taka hérité mino bo ma argument bo ma album bo ma ba concert mana ba argument boya bo Fabregas atini ba bino bo komi finga Fabregas boya la ba on ba argument c'est ça félicitations na ye azobeta boulot et azu visa et asala. Voilà, merci beaucoup de la tembe héritier Watanabe Goga pour la concert déjà donc tout bokelo ba fleur et belé le 31 septembre et surtout tout ça la format la loupe tout la format concernant la scène musicale donc courage encore na bande ko tout na ba master tout na vieux tout on va represter kuna
Vraiment courage Nabino Bossala toujours Moussala Kitoko parlons des Fally Ipupa pour tout cas bon les guides ouais Nengi Lobby la main d'or Fally Ipupa Azana na tourné ma casse na mois de novembre les 3 les 4 les 6 les 8 na les 10 novembre Azana va tourner ma concert rebelle na Dallas na Atlanta na Montréal donc les avons ma concert rebelle d'après leur hôtel ba date sur nyonso monsieur Ezana africain mon abetangote. OK. Vous doit découvrir ne faire à des arènes. Et faire à découvrir Adidas Arena. C'est que ça découvrir scène musicale. Lobby na yo. OK. Toujours sur la Fally. Yo ni ko ça mambuya nani. Tous sur le mambuya ba musicien. Ah papa. Sur le mambuya musicien. Yo mo il fallait milano. Fallait mi la mélodie ambaté mi la mélodie skite. Toujours sur ma Fally ko mamususu. Namnich oboy baki mukolo tourner aux États-Unis yeyo. OK. Parce que mutabanda yango numéro 1 ça Fally Ipupa. Très bien. Oh azana teme aile biso ba vidéo ba concert ba tourner à ça là. Le numéro 1 le roi le king notre papouche Fally Ipupa. Yango monique tozawana et tozo beta ba concert tout ça tourner wana parce que fallait les locaux prouver sur Congolais fallait les locaux prouver sur zone fallait ça là déjà makambo ça là déjà makambo ils a déjà miné voilà est-ce que tout est bien très bien ça veut dire que les gars biso de moni biso to regarder le colo après faut y bango que ba date oyo ba te belé pour ba zo on fait ba ça là ba 2 ans 5 ans abi sa date qui habite le 4 habite le 3 le 4 le 6 le 8 le 10 et là mon division ça une année bah 2 ans à zone pété mais ce qu'on m'a cambaboé yo reçoit Fally on va nous comparer na artiste moroboy on va nous comparer na ba musicien moroboy et ça époque a Fally papa succès mutu bakanga ngote bénédiction mutu atoke wapi okangate parce que mutu apesi za nzambe voilà nzambe mutu apesi succès nzambe mutu ayebi ke succès Fally ti 2056 OK nzambe mutu ayebi ke Fally ne mutu azo sala makamwa minene ozo wanu ata bosangani bosali click na bino ezani ele sans effet lelo fier mutu to lelo toza boy toza la plutôt sur la penenga normal to so nenga bien bande onanga soki to longoli Fally to che Fally ke obe aza Guinéen Camerounais on ça va succès on ça là haut na Congo to comparer na miseni ate soki lelo baliba no sana makama minene na ba États-Unis na ba France na Congo ba robenga miseni on ça na succès on ça na ba album o ba minene ba oyimba on ça na ba disque d'or on ça na ba disque platine on ça na ba trophée on ça na ba concert Fally au monde qui a bêti ba concert à Barina mais bazo comparer na ba grand star au ya États-Unis qui bango bana ba quelques pourcents Fally pourcentage est belé plus que bango parmi ba grand star au ba bêti ba grand na 2024 ba bêti ba grand salle plus de 40 000 et quelques les cas bazala sur 5 Fally Bimaki, je pense, 3e. Je suis 2e, je pense. Mon constat, on a bêté ça à 50 000 places. Sur place à Bongo, on qui va checker bateau, va bêter la grande salle, où va 50 000, 45 000, 40 000 places, plein. Mais au moment qui va ça, artiste valeur. Les lots musique n'a pas soir. Banandi wa simba la musique na monde. Et ça États-Unis na France. Na monde, c'est États-Unis na France. Ceux qui États-Unis na France va reconnaître yote. Kota mabondeli, kota vie de prière. Voilà. Banda ko bondela mituna nzambe. Osala nini? Na place yoya koloba n'importe quoi. Na place yoya kutinda bat ba finga Fally. Tous les gens papa na biso ba sala ba succès ba 20 ba sala ba maman na succès ba jibi ba sala ba maman na succès ba king question mini papa ba sala ba maman na succès mais ba commissaire de musique à 100%. Ba commissaire à 100%. Et souvent na ba 30 mais Fally lelo
pour musique ezala lelo kimia pour musique ba pesa ngo valeur les sous pour ba lobela kango les sous eza pour falini mutena maman. Merci beaucoup. J'espère que Mahamutu tout encore c'est. Voilà qui t'aurait bien. Mahamutu OK. Mahamutu ya pepele. Toi qui m'a derrière on va signaler biso toi qui m'a derrière minute mot de la fin par rapport à émission. Mot de la fin ngala ni na bonela. Mot de la fin ngeza Nzambe nakabi mboko Kongo na maboko na yo. Batela Kongo. Bunela biso na bitumba nyonso o batu bazo bunisa biso. Yo zala maître na biso Nzambe. Papa nakabi vi ya fali na maboko no. Depuis que bazalu baza trop na Montfleury na babova na cité du fleuve bazalu baza makasi Nzambe. Bazo luka mabe comme la fali. Mais na epelongo mabe one ko ya te non % de Jésus. Les places il fallait à za. Ba jet privé matara ba avion. Ba mboka tout fala ni atara Nzambe yo protéger. Ba to ba okanisele mabe akoya. Nzambe bangonde bazinda. Pour dia bazinda ki kabase de dia zindaki. Batela est victime. Batela maman nana ketchup. Batela ba conception be di ba dia te basule kauka. Batela bango. Simba fali Nzambe sengande balono Nzambe molimo wa Saint-Esprit simba ka sengande. Akeba molimo above ko kotela yi. Papouche pa koi. Nzambe parler papouche samram. Batela libota na nga famille Matisse famille Bekanga batela vina nga batela ya uli musheni code mondial. Oh non so sala na vina ya ko yede batu Nzambe pambola fungule su ba contrat fungule su makama minene na via musheni. Batela vina yi. Battre la famille na Nzambe avec fondation Mouchen et comme sous les colo ya on s'en a. Voilà, merci beaucoup, nous sommes vers la fin. J'étais avec la maître. Mais Nzambe pas battre la chaîne, Nzambe a protéger chaîne na biso et d'être position Nzambe a basa abaksa sous mama yeli belé na batutu o bazo sa na kata chaîne et ne vous aura ba transport ba moto il fallait Nzambe ko remercier Nzambe ko ya boulot et vous allez apprécier makamisa ya minene moi pe lobi pe boy cameraman pa ke mikili lobi pe bo journaliste ke mikili déjà Nzambe bagenda déjà ah dia bagenda et boyo moni ato ça l'émission mona sur la masube zate voilà mais ça on a émission climat sur toi calculer ça na libaku te même ko la kutana na libangande accompagner calculer ça na libaku carrément pe ko tu vas fumba l'émission ba poso pilipili la tomate la taravarez mais jamais ébête équipe moko merci beaucoup na Lumia qui était derrière la caméra a pesi biso vraiment image qui toko pourquoi pas na équipe mobile production de mer Nyangi Mokosi Atalo Bev Bachelor d'Afrique pourquoi pas na JFT Bilanga Maloba Glody Messa Mumbaya Thierry donc Credo Créa qui était derrière la caméra aussi et puis notre sœur merveille donc merci beaucoup na bandeko tout au balinga tekas perfume maestro moi maman famille Tekademo no famille Basaoula famille Elele Christian Elele j'espère Bonzengo héritier Bonzengo et donc Lionel Messi Lionel Messi ce qui est mutu kano ils ont un problème ya mémoire tout ça ils ont mutu ka danger neni dès que ubenga na plus 243 9 90 670 325 plus 243 9 90 670 325 wana uzo maman directement Lionel Messi et ça la biso bien merci na pese mo dali passe ba mo na kata jobo na pese mo et Mado Spaghetti top modèle bijou vango jité sali na pese ba mbota trop et ba chuchu balinga ngai et na linga no pe mingi ya trop Patricia Mabika yo ebi et na pese power na pese ba mboti bisika wazali et ba chuchu o balinga biso to linga bango moi trop surtout ba wario ya moni bobimba voilà et na pese ba mbota merci beaucoup na la patronne belle vie la patronne maman chérie pourquoi Herman Kasongo Molimo mon président et Benezer climatiseur automatique tout montré merci na bande ko to balinga ngai